avant d'entendre on a ku poser chaque question amine vie au monde to tambola pour un sentiment to pesa biso pasi biso to mi déranger makaso le kalantela bo mutu bino botika chaque bonene ndeti biso to occupé te je sonner mal ce que moni ko za likamo osalaki c'est le moment faut luka oyib son basal nanzam chaque aloba nga prudent 3 jours on a kufaki misu so yele ki na ele na likambo nga na salaki 4e jour nga na koma ngotele nga na vuwango osali voyage à Lukala okena Lukala bano kende Lukala to ke prière mo pe na Lukala wana okena na Lukala concernant misu na ye après bon nzamba osunga kaka yemoka yebi makambo na ye asalaki donc bato nyonso quoi donc bato dur sur zakara mambo yemo asalaki yemoka yebi makambo asalaki donc on a tubela makambo na sala kena ke sika boye basenga inga boye basenga atana kokufa na kufa mena vuwe mambo wana etina nga na yebi loko te nazwa eloko ya mutu te nazwa mwasa mutu te les gens n'ont qu'à juste maladie soki yele maladie nga na yebi na kolinga te bomemanga pa basali na nzambe po secret obima tina opuye bino bomemanga boluka basolution po naza na posa na bika nazala bien. Mais pourquoi pas bozongaka place wa kotaka bikota kota wana te abilobaka ta place wa uye moka kotaka te wana. Bon, nga nazongaka bikota kota place à kota na kota ya zandu kuna na Kigoma pa ya marabu mo kuna kota pa na ye akenda pa marabu po zo lupemba ne ya musala azo lupemba nenga ba niveau mataka azo lupemba marabu na senga ki rola bato apesa ye bato combien de personnes 2 personnes dinazaki toni ya ko shaka abimsa liloba wana na dernier mi-temps ya shaka va shaka kufa na kutana shaka va 2 semaines ya liwana ye to kutana shaka to mekempe ko sola na ye eloko wande ko regretter tout bana. Mais il paraît moi ça Kima qui est na bana ne grand frère à lobby moi ça Kimi moi ça koki sous chargité lokola moi ça Kima raye moi ça jogi sous moi ça jogi mbali mususu non moi ça Kima qui a jogi mbali mususu ka tant ya maladie ah bah si donc moi ça zuba na Kimi na bana akena bango na Angola donc ba souci wana ça nango na ba souci malade na ye na ba famille ba problème ezanga raté chaque azala na ba problème na moi sinaye moi ça Kima qui était nga mutu na sengela moi ça chaque nzela na bana pour ba voyager au 50 nzela pas pas chaque voir même yo gens au beta masolo na TV ayeba te ke bana chaque ba voyager azali na ni coordonner bana chaque ni eloko koyeba ke bana chaque bana Luanda lokola moi c'est pas Kima raye moi ça jogi sous moi ça jogi mbali mususu non moi ça Kima qui a jogi mbali mususu ka tant ya maladie ah bah si donc moi ça zuba na Kimi na bana akena bango na Angola donc ba souci wana ça nango na ba souci malade na ye moi ça chaque ya olukanga ezaki na problème na bango monde chaque banda maladie ba problème ezali d'ava chaque banda maladie to bimisa moi ça batu mabete to bi ke aza mutu le mususu akabona ina chaque atanga pasi atika ki chaque. Merci chers internautes, merci de la confiance et de la fidélité au Pesa Rabiso à travers le monde. Merci de tout le Rabiso na Shelvi Télévision. Merci beaucoup na Chancelvi Matila, autrement dit Mamouche. Merci beaucoup na Maïsa Debré da Moutou di Moi Moutou di Ker. Merci beaucoup na Claudine Kinoa, maman Claudine Kinoa et merci beaucoup na Paul Ventouré Mafouila et merci beaucoup na tout le Rabiso. Na Australie, Kotaba Beti Bwana Océan, merci beaucoup na Londres, Keke Bwana et Tobo Sanité, maman Sylvie Kitondo, ya papa de la Mukoko, merci beaucoup na Poli, Ngoto Kitoko Peta, ya déjà na Kinshasa et merci beaucoup na tout Bolingazini Kumbi. Les lots salagi émission Moro, donc disons ça qui émission Moro pour na Liwan de Konabiso, Chaka, non Chaka. Oh, il y a un artiste, il y a Félix Oazé, quoi. Monstre d'amour, est grave. Papa Mayele, Moutoua Bongo, on a PC Mote Place à Salanga. Tout ça, là, émission, et pas il y a Chaka, non Chaka, émission, là. Bino tout botala qui en haut, n'engue bien na bango liboso, alobaki, Chaka, boye, tout batala qui en haut, il y a Paul Ventura, talagi. Blaise Nseka le Bogar de Stuttgart à Talaki donc mon général Gabi Katumba il est né des colonnes il y a Raoul Nkosi
Belinda Bumba batu tout batalaki émission et après émission moi ba menace yaki na ba téléphone pourquoi boko cha image ya boye makambo mutu alobi na télévision eza mambo lokuta Chaka kenda kozwa kisite boye longola émission wana moi ba appelle yaki belé bon et tant que biso sala ki musala na biso parce que ba réponse ba question ezaki yanga ba réponse ezaki ya grand frère ya Chaka et lelo loko les monsieur kotaki bandeko ba sepilara ati nde ba yiba sala droit de réponse par rapport ya makambo au grand frère ya nonon Chaka lobaki et lelo tozana ndeko obo découvrir première fois pena yambaye et boni ndeko. Très bien mon frère. Bonne santé. Kimia vraiment. Bat bazo tala di banda mboka kombo. Bon kombo nanga Prudent Siasia. Prudent Siasia. Ça parmi ba petit au bande kozala na Chaka. Moi trop na vite va ene moi trop vraiment. Merci beaucoup Prudent Siasia binomo boyoki et aza moko oyo bandeko ba bande kozala na Chaka. Et biso sagi musala na biso comme d'hab mais bandeko ba sepela kité ba lobi makambo yaya wana lobi eza makambo ya lokuta Chaka simba kisite ceci c'est là Prudent na Chaka non Chaka bosene combien de temps ya koyeba na boye. Bon ngai nasali connaissance na Chaka na année 2001 na kanela muninga moko mutu amemela kanga ye pananga na ndaku na mwa lisolo moto zalaki nango esengaki ke funa sala connaissance na Chaka nde ami wana memela ngai na palais bon depuis 2001 na yeba non depuis 2001 18 ans mais banda 2001 nde to banda vraiment ko solola ozala ngana vraiment trop pour bato bango mona ba photo bozala bien ba photo ba nini bon to ça qui émission pa ba Chaka pa ba non yo potala ki émission yango bengi biso ozo reprocher na nini na makamunyo so oyo grand frère ya nonon Chaka lobaki. Bon, eloko epoussé ngai na salle émission na bino pour normalement to na tango mo ya passé vraiment. Obi maté pour na sentiment to le kana ba vidéo batala biso pour na mambaliwa ya Chaka. Ba propos grand frère na ye a tenaki et ranjaki bisoté. Eza lokola azo cracher likolo ya image ya nonon Chaka. Yango biso tanki ba petit ya Chaka to bande ko zala na Chaka to bakite to kotika boté ba sali image ya vie. Donc on te décida qui vraiment qui était dans sa émission na bino. Bon to sepele vraiment na ba propos via tenagité. Mais vie on a lobby so to tali bien la ba image titika dima Glody Mesa ba réalisateur nanga l'état to sous la version c'est ce image a lobby avant ni na Chaka banda 5 cas ya maladie ya Chaka tamboli na Chaka nonon Chaka 3 na ba Congo par-ci par là. Yé akendaki ti place Chaka zwa ki c'est pas nganga wana mais bino bobo yango ndenge nini apesa bino adresse nganga place Chaka tindaki place nganga ngazalaki abaki azaka na zone kine na zone kine akoma iti pa nganga abaka koma iti pa nganga nganga lobeza makambo Chaka ye moko Vejan azaya ba Chaka propre soki problème ezali entre Chaka oso batelem si Chaka lelo na bomoyi babina Chaka ki ozana problème moko boye na opposant pas Vejan na Prudent ou préférer poser problème pa kawana pa nani Chaka répondre fa poser kawana pa nanga po parlons ngolo banini ayebi o ngana za pa na ye tozaki na ba sécurité to bande ko bomba na eloko te aza vie nanga to va na ye batin belé Vejan na Chaka bande ko sala pelem somna inani bazana ki sasa ba mona na te ba benga na te ba solola répéter mais bazana ki sasa bazana déplacement zate vous comprenez mais ngana Chaka to nous ala tout le temps to partager ni ba même lit to la ngane mbetu moko to la mukangane sika moko journée mbimba to placer ensemble na ndako bala mibali donc ngana ko bomba Chaka ko bombela ngi lokote et eloko poussé ngai na regretter na comportement Vejan déjà de nature na ye asa de na programme ya mutu. Bon ngana zongaka bikota kota place kota na kota ya Zandu kuna na Kigoma pa marabu mo kuna kota pa na ye akenda pa marabu pozo lupemba ne ya musala azo lupemba nenga ba niveau mataka azo lupemba marabu na senga ki lokola bato apesa ye bato combien de personnes 2 personnes senga 2 personnes marabu wana bo yepe aboyeki ne pe kopesa parce que
amonaki mpe lupemba pena apesaki pena te mpo alongo tala pression ya lupemba wana ezalaki susu te moye mpa zongela susu marabu wana ezalaki susu te aza nao na programme antique boskize nga le mosu mpona bamwa balangage na koluka na teni aza nao na programme ya antique e tobomba te bosupose ke leki na bino akendeki na ndako ya nganga soki oleki na yo akufi oya na écran mpo poser programme wana ke chaque akendeki na ndako ya nganga te ya lobi bongo par rapport à se libérer naye parce que bato ebele balobaki ke waze kwa monstre d'amour bamsu balobi eza nani seda ya mado ayebi liwa ya grand frère na ye e yango moni noko wana grand frère wana alobaki vérité mpo bato bayeba ke non akende kosimba kisi ye moko mambo wana eza lokuta de 1 mambo nyonso abetaki eza lokuta chaque akota ndaka nganga te so chaque akotaka ndaka nganga le mosusu babiso tonga tokufa chaque anga osacrifie babiso mpo chaque azalaki na badiscipline na ye bapeti na ye bandaki kotambola na bango nake banundu kosimba eza nango kaka cri eloko wana eza cri bersa bwaka ekomi kilo eza nini eza nango kaka cri eleki kilo soki eleki kilo eza nango kaka cri seda otaki kobwaka eza charge na famille na bango bakufeli mutu ye wana akufi te eza nango maladi totambusaka te ke seda akotaki ndaka nganga to chaque akotaki ndaka nganga siko eteke yo banoza na chaka trop wanoza na chaka trop tango midi pourquoi nengo lobi wano passer ne ba journée tango chaka akufi misu 5 ans mobimba chaka zo mona te osolo ozwa tango solana non question oyo dimanche la prise à yamba biso na studio ba poser ngonga pa directeur Senghor na miso après directeur Senghor na pesi mbote place au tala biso prida yo za mieux placé ya ko yebisa biso mambu ya chaka malade ya chaka so utawa so bande ko solani na chaka le malade bandaki nga nazalaki te azalaki na muninga moko boyo William batambolaka na ye matwapanga bande ko tambola na ye ndenge malade bandaki ye le lendemain nango babenga na téléphone pa muninga wana William non yaka nano na parler vie santa vie eza bien te na ye na komi ya na chambre biso na salon na tuni ozoka ndeno te sia na yo kaka bien te ozomona te te na omona te bima na salto simbi abimi na salon chaque de loi bande ko mona te mais de près boso simbi téléphone a ça avoir même appel son numéro bengi a rotanga pe kombo mutu bengi de près boso ce téléphone bo abande ko baluka na sima ye moko o ke sukula ye moko ndenga bele malade wana donc malade yango za nango ka malade ile ba benga ito meki ko solana bango to benga ki mouvement to expliquer mouvement prise atinda chaque pendant 3 mois l'hôpital moya Sefoko famille na bango bazwaka na chaque en charge te moto azwaka chaque en charge ezalaka waze quoi bande ko tambola na muninga wana William on atangi kombo soki ba wuti mamba ba traitement na bango de retour na bango fo ba leka na palais place nga na zalaki na quartier 7 ba koleka wana ya mamu hôpital eleki ndente mambo eleki bo to solo la rango na bango ba pesi nga ba compte rendu et dernier rendez-vous ya chaque après 3 mois dernier rendez-vous ne zalaki ya suka pas médecin et médecin lobine atali ba pourcentage na ye ya ba veine na ye ya misu pourcentage nango zaki vraiment normal et maladie ya chaka eza na nzela ya molili langage wana euta pas docteur maladie wana eza na nzela ya molili soki oza na likambo na mutu te luka basali na nzambe nzambe akobikisa yo chaka ye azonga na palais avant na palais après 2 jours 4 jours bana famille bana quartier basalisa réunion na famille babani ko informer na ovena bonga zaki na poto donc faut comprendre déjà que makambo ezalaki déjà mabe na débit bino bovanda na ndeko ndeko na bino azobela botuna ga été logo moko te bobombaka bolobaki logo te ne grand frère mo bopichu libambo na quelques bami ezaki un certain dimanche bavandi babengi ya ba chaka zaka na poto on fait awa biso ta santé à chaque eza bien te chaque ngo problème ngo eza nini ba prendre devient que chaque za na problème michu pour ma mise comme une note chaque mona te chaque mona te et bandi banda mu colonie note chaque mona te baloko chaque mona te bokeno hôpital ta bakene hôpital ta mango balobi bo mais docteur aloba qu'il faut ba luka basala nzambe kwa samba loko baba basala nzambe bo luka be église bo wanda otambola moi quelques camarades à chaque na moi bata famille bo tambola batambola na be église makambo bimene be église et bimene be église on est mambo musu ya famille to rolo bango te na be kambo eza propre te mambo esinga ke bima e bima na be église et ya ko arriver journée moko boye parmi ka bato ba benga rami mo apesinga numéro ya pasteur Walesa na benga pasteur Walesa to zo na rendez-vous à propos mamba chaque mninga ngoza na Hollande na zui rendez-vous na pasteur Walesa to kuta na ye toke mutayamba biso pasteur Diba bato ba kenda pe église Walesa na bon marché na bi pasteur Diba
yemta yambaki biso il y a que certains mercredi ba prière ba délivrance voilà vous avez na grand frère non pour grand frère alobaki ye pas le même qui pas wale ça nga mutu na mema chaka na mutu kana nga na progrès nazaka ngai chaka na masa moko William na masa moko Shiko na Abemi mwana ya grand frère ba chaka tozaki biso musatu na biso nombre de 5 personnes dans 4 véhicules toketi pa wale sa ba yambi biso ko ma journée ya confession chaka loba makambo yo ndinga atambusaka vinaye avant na ntolonga na ndaku nga na posa chaka question ngamne vie omonde to tambula pona sentiment to pesa biso pasi biso to mi déranger makaso le kalanzela bo mutu bino botika chaka bonene ndeti biso to occupé te je sonner mal soko moni ko za likamo osalaki c'est le moment faut luka oyib son basal na nzam chaka loba nga prudent 3 jours on a kufaki misu so yele ki na ele na likambo nga na salaki 4e jour nga na koma ngotele nga na vuwango osali voyage à Lukala tokena Lukala bwana okende Lukala toke prière mo pena Lukala wana tokena na Lukala concernant misu na ye après bon nzamba osunga kaka ye moka yebi makambo na ye asalaki donc bato nyonso quoi donc bato dur ezaka mambo ye moka asalaki ye moka yebi makambo asalaki donc na tubela makambo na sala kena ke sika boye basenga inga boye basenga atana kokufa na kufa mena vuwe mambo wana etina nga na yebi loko te nazwa eloko mutu te nazwa mwasa mutu te les ana onka juste maladie soki yele maladie nga na yebi na kolinga te bo memanga pa basali na nzambe po secret obima tina opuye bino bo memanga bo luka ba solution po nazana posa na bika nazala bien mais pourquoi pas bozonga place wa kotaka bikota kota wana te abilobaka ta place wa uye moka kotaka te wana bon nga nazongaka bikota kota place akotaka na kota ya zandu kuna na Kigoma pa ya marabu moko kuna akotaka pa na ye akenda pa marabu po azwa lupemba ne ya mosala azwa lupemba ndenge ba niveau emataka azwa lupemba marabu anasengaki ye lokola bato apesa ye bato combien de personnes 2 personnes inazaki étonné akoyoka chaka abimisa liloba wana na dernière mi-temps ya chaka va chaka kufa na kutana chaka va 2 semaines ya liwana ye tokutana chaka tomeke mpe kosola na ye eloko bande ko regretter tout bana mais il paraît moi ça qui m'a qui na bana ndenge grand frère alobi moi ça kimi moi ça koki sous chargé lokola moi c'est pas qui maraye moi ça zoki sous moi c'est azoki mobali mususu non moi ça qui m'a gazu mobali mususu ka tant yazu maladie l'air azu maladie ah bah si donc moi ça suis bana kimi na bana akena bango na Angola donc asusi wana saki nango na asusi malade na ye na ba famille ba problème ezanga raté chaque azalai na ba problème na mwasi na ye moi ça qui m'inquiète nga mutu na sengela moi ça chaque nzela na bana po ba voyager au 50 nzela pa nani pas chaque voir même yo gens zo beta masolo na TV ayeba te ke bana chaque ba voyager azali na ni coordonner bana chaque ni eloko koyeba ke bana chaque bana Luanda lokola moi c'est pas qui maraye moi ça zoki sous moi c'est azoki mobali mususu non moi ça qui m'a gazu mobali mususu ka tant yazu maladie l'air azu maladie ah bah si donc moi ça suis bana kimi na bana akena bango na Angola donc asusi wana saki nango na basusi malade na ye moi ça chaque ya olukanga ezaki na problème na bango monde chaque bande maladie ba problème ezali d'ava chaque bande maladie tobimisa moi ça batu mabete tobi ke aza mutule mususu akabona ina chaque atanga pasi atika ki chaque bazali déjà na ba problème na bango va chaque bande malade bazali déjà na moi ba problème na bango bande ko simba te ti chaque bande maladie moi ça zali déjà pas na bango et alors c'est arrivé moi si amoni ke azokoka souté na façon que chaque maladie bana bazo tungisa bana ba mesana trop aimé na papa bana bazo lela trop ne moi ça meka ko sola nanga meka na ko sola na vino so moyen zali à faire déplacer biso na bana to ke ndata loana ndenge bana ba déranger yo ça la propreté nde chaque pesa ki autorisation bana ba voyager na autorisation ya nonon chaque yé moko et bimana munoko na ye mais grand frère kuna lobi moi ça qui maki on belebele ve wana na ebiso déjà qui azana pour ma bagage au moins mutu atazui ve wana je pense pas que asukata na 6e primaire pour que traîner ba langage ba propre bon na télé sa propreté moi soit na kima mutu te moi soit bazalai na problème na bango na chaka
amikende la kiti maladi ya Chaka yoko bana makasi na simana ye tala kama takoma ki loanda pour mo ba déplacement ya bana akende na bana mtu azaki mikie bana mtu azaki na ba 2 ans bala ndela ba so bana moatika bana atiki bana combien Chaka za bana 5 Chaka na bana 5 Moanel Bosso Kevin après Nerland après Nersen après Lumière et puis Messi azana bana 5 Chaka boti bana 5 il paraît à soit qui sous AVC. Bon, et le reste, Chaka tia comme on a point à AVC ça souci na raisonnement. Veja oh ya obet la mino lisola ko lobana TV Chaka zagana biso. Mu comme suna vanta veja na mina veja. Muta oseka Chaka na nzela o ayebi Chaka te. Ndeti nga jamais na ko linga pasi ya Chaka. Nga na ba vidéo na ba téléphone nga ba vidéo ninga Chaka sala ba vidéo ninga bana malade na zagana ba vidéo na ko publier ba vidéo na te poza lokwa na o se munke na Chaka. Donc mutako sepela te neti nga na sepela na pasa Chaka botika Chaka na yaka na zwaka ye to l'exaka ne journée de toi no l'exane journée mais Chaka nga oumela eza maladie Chaka nga oumela ba privé Chaka un d'abord batu ba privé Chaka un téléphone Chaka da na téléphone Android l'air abandi maladie to za kana ba Samsung moto sela ya mikebo en tout cas Chaka so mone na Android o tiko mone ta zanga Samsung wana po alinga ba Samsung wana trop abinanga prida na kosi déjà téléphone 3 fois et téléphone ils ont risqué bébé ça téléphone moins cher ma casse il faut un téléphone au look là on peut sanga Samsung là on la Samsung de façon que na yamba appel na pesi Chaka bande ko benga batu na téléphone au benga mate telanga numéro ngato mo tellement numéro kinga na bengi ma so le même mikolo zo mona na te bo ndenge nini so bilo ko na so privé Chaka batu ba ino bomba Chaka na église moko bozaka na kimbanseke voir même ta biso tozaki voir même ata biso tozaki na facilité te ya komona Chaka place batiaki une église et comment qui problème ba éviter qui vraiment biso to wana na église nini wana bon église moko ezaka na kimbanti église na banka ya famille place ba gens basambela ba mo ba yebi kombo église na fomanga na yebi kombo na ngote ba bomba Chaka na église wana tu comment une force que batu basala ba désordre pour ba misa Chaka na église wana mais balobi président Félix Oise quoi tiki Chaka te na maladie à soutenir ya 100% c'est vrai. Bon, maladie ya Chaka, en tout cas merci na groupe ya Félix Cultura PIV, Papa Malamu. Parce que dès le début maladie ya Chaka tiki Chaka te abandé ko soutenir Chaka na ba traitement na ba mbongo ya soin ya ba ration ya kolia ya mo makambo ebele po Chaka banda beli Chaka sali 5 ans la maladie 5 ans c'est beaucoup. Na maladie to tiko le kana télé te poto senga lisungi pour la maladie ya Chaka obi critique za la kana kini so artiste abeli bon bela Chaka Congo ve Chaka ko Chaka Congo aluka ka sala émission pour na mamba Chaka biso to boya po Chaka banda ozangi lote Chaka zaki so moni Chaka malgré tout miso mona Chaka santé kitoko aliaka bien azana couleur ya bien o se plana en plus Chaka so afani boko ndimate ka za problème miso so ko tala yo ndimate ke muto azana problème vision donc Chaka vraiment zaki vraiment normal parce que soutenir ye move soutenir ye ba masana ye ba tuni bazaki libanda ba 600 libanda ba ndeko zanga timo ba petit rien ba ndeko tindela en tout cas vraiment ba soutenir qui est vraiment et AVC et meme na liwa AVC on a déjà raisonnement AVC on a déjà raisonnement zaki déjà 3 ba déjà ko raisonner trop bana po Chaka zani loko linga mingi te ko leka bana ye ba ndeko raisonner bana na ye amona bana na été na biso oyo amona ka biso te yango no moni ke poussa ki eti akoma na AVC ngana ko zo nouvelle Chaka sali AVC po Chaka sali AVC na église wa kimbanti ke place ba bomba ki na ko zo nouvelle wana secteur dimanche amimo boshiko samba abenga na téléphone abina nga ya uza ngane tena zaka ba koto Shiko samba nzoto mikebo mulai mo suke bele ba nota mona Chaka petro bo voilà ba na uza na Chaka Shiko on zo coup de fil à Shiko alobina ngai oza ngamne non na ko tapalo te si ya moyen yakana nuboye tokutana pa bavie na ye tokutana Shiko libanda to bandi ko solola Shiko abinanga ya obi ke vie asali AVC ngamne se voix bi oui ya Chaka vie asali AVC journal na kokate na kota na ndako Chaka na kokate na lilanga makasi komona Chaka na betawa na komangi na il est au fandi bato ani ko loba ba masa basala ndeti batomboka les mêmes gens Chaka t'as pas prudent ye Chaka tombo le boko atie le boko bona simbo na kokate na lobelo kote na lelaki après par après les gens ayo kotuna nga prudent ko bino bo décider nini pona Chaka bozo proposer nini nga se veneta oyo banda kala waze kwa sport waze kwa singa bango Chaka
baluka basala nzamba makasi bamema chaka mpo basalisa chaka famille eboya biso bacamarade ya chaka tozwa chaka na force tozwa chaka ma na force totie chaka na camion toki totamboli nene baeglise pourquoi toye tozongisi ye mozo comprendre ke ozozwa mutu me famille na bango ndenge bazolinga vraiment te famille na bango ndenge vraiment bazosepela vraiment te donc bandeki koyebi te so bande kobomba nini so bande kobanga nini bon chaque asala AVC pour un raisonnement disons qu'il y a un raisonnement qui a sala AVC yango no mona ki formation mais lelo chaque année pli chaque azaï société bat bazota la biso programme ezandenge nini est-ce que tu ebi que non akufi na culture pays vie et nabi que président Félix Ouazouga pour na maman tanga vraiment koto wana est-ce que président Félix a assisté bino pour na programme ou peut ce programme ezandenge nini et tout évoluer non programme maman tanga ya chaque Ouazouga assistance neza ya makasi voilà félicitations président neza ya makasi soki na oloba boye naza mutalibanda te na mwana kati na koloba te na sentiment ke Ouazouga salelo tina na te na ya boye na loba ke prise asala ki boye o na oloba na vivre en pour naza muto akati soki famille ba chaque comme etina point ke to ke sola na prise photo mema camarade moko a chaka e ba pona kinga po ba yebi considération nini bazaki nango na famille wana po na chaka po nazalaki aimer na famille wana po na chaka ndenge kana bande ko vivre na ye to comme pas prise azui charge ya Libulu na nécropole SL ouais azui charge ya Libulu on a déjà 3000 oui en plus il y a kala il y a sikate pour il y a sikeza moi ba primo bo normal donc il y a kala vraiment place ba kunda ba tunyon place ba 3000 wana ba 2800 ba 2500 Libulu voilà azui charge ya Corbière ou il y a Mercedes amunene mais mara corps ya maman line voilà azui na charge ya cercle pour le moment et famille et charge ya salle place toujours la chaka la place pour la chaka na 13e mairie famille et wana pour le moment moi ba charge auquel c'est yangwana pour le moment ba tâche auquel c'est yangwana na famille ndenge ba zui salle est-ce que vous avez un bon souvenir à chaka naza ba souvenir à chaque belé à makasi nga déjà komona nga déjà boye ça so moni ngoza ne to moni chaka ko bato bayebi nga na vai na chaka trop na vie na ba palais pa na biso to vani na chaka trop ya trop na bino ke mingi ya mingi to partager ne mambo belé ya ba vie soki lelo na komona moi maîtrise trop ya vie chaka zaki musicien mais bande ko vivre pas comme ba musicien d'abord chaka filmera te abande ko filmer OK chaka bande ko filmer te abande o mela masanga te ozo témoignage à chaka ya mabete na quartier sika chaka vandi chaka zaki cool azalaki vie ya ba petit chaque azalait vraiment na ba petit azalait vraiment na ba petit na ba souvenir ne belé ya belé surtout mingi na ba conseil à vie faut se maîtriser na vie faut za la calme so zimbongo faut sala na mbongo makambo gaspiller mbongo inutilement te comme ma vie na le yengete que ozalai na mwasi kuno ozalai na mwasi po chaque amener vie na désordre te chaque amener vraiment vie na moi na moi droitier donc moi ba souvenir belé ya vie ezali vraiment ya makasi ya vie mauvais souvenir bon mauvais souvenir ya chaque nazana ngo na bande kolobane trop chaka abenga batu trop bavier des fois na mona pane yango bokoza bobimina e botala mamuntu bana bon age mona chaka koza pe mukolo na e mais chaka na précipité comme naka ah mais venez nous okende bozo tika petit no bonne mona nga lobine oh mais yoza net musicien te bonne nini mutono benga vi mona bwana na petit ke ba ngamne ah ngane kutufana za la musicien na place na yo ngaso na ki musicien na place na yo mais ba muso sala pas en ma mezala rate mona ka to seki eleki na nenga ba blague to seki et puis esili nango bon to va ine vraiment trop to zala ne vraiment bien makasi mais to mona biso na suka ya émission na bato batala ki vidéo wana o ya vieux gens et okolo bana bango nini et puis ba retenir nini dès ko bima jour nini et makambo bosala ndenge nini et est-ce que ba musicien ba robeta est-ce que ça peut na ba musicien musu ba assister famille est-ce que vous avez un message de condoléances donc bon programme matanga on appelle ce programme matanga eza matanga bima samedi le 2 novembre to lelango na 13e mairie et matanga pour le moment eza na madouda pa ba chaka na quartier 10 madouda numéro 2 madouda numéro 2 bato bazo vendre la wana biso nous tozo vendre la wana en tout cas vraiment banda chaka kufa le dimanche wana ya le 13 si lelo bato balala wana mais to kende pe to zonga na kati omo malgré to na suka karabino mo ba ya chaka boke suko tumba ndaku botumbina biloko
Vraiment. Il faut comprendre ta température à bateau. Ta température à bateau est un peu moins élevée. Bateau à mon avis, chaque azaki négligé na famille na. Il y a un qui tension à bateau comme il bon na ko pe ça mututé. Net na magamba ko tumana ko ba chaka comme on est tambola pas vejan à parvenir ko benga bateau comme la bateau que prida ina bateau ba tumana. Ngo 15 jours na ko me ma désordre na famille ba chaka. Donc chaque aye mo ko tu place azaki so ki prida ina bateau ba sala de chaka oni yango. Jamais na gome ma désordre pas ba chaka. Bana quartier ba tomboka ki po ba yebi ningi famille wana e négliger chaka. Ba yebi famille ningi négliger chaka na dernière mitande ko na bango me ba traiter le kwa ndeko na bango te. Ya moni ke koma itina ba niveau wana programme matanga biso to vanda na maduda to lala wana. Merci na ba miso ba assisté biso ba Michel Robino, merci na Shomi azozala wana, merci na Bina Filé, merci na ba musicien oyo bazo benga muninga na bango artiste Seda o akufeli yaya. Na ba mio tozo sola bango bazali bana ya mboka matanga ya chaka na Kisasa ezo sala na maduda numéro 2 tozo vanda wana journée ya vendredi à le premier au jour matanga chaka ko bimalide to ko installer podium pa ba nono chaka libanda wana o nyonso ebi aza musicien azana souvenir à nono chaka avant na nono chaka azana souvenir mo nono chaka to ko tsa podium wana journée à l'idée ba mise ba ko défiler likolo ya podium pour na ba l'artiste ba le ndeko na bango po musicien balelaka na loyembo so wana oyoka musique a critiquer ezobeta musique ya nini ezobeta pour aza musicien vine mobimba chaque asali mosala mosusu te ayebi kobeta CTT vine mobimbeleki kaka na musique matanga pour le moment eza wana tokolela yango na 13e mairie industrielle ex bikapi place ekoma Béni le visionnaire tokolela yango wana corps eza na mort ya cinquantenaire tokobimisa yango ba 10h toye nango nazosenga en tout cas vraiment beskize belé na bana njili na charge bopesaki ngai pona kolela chaka na terrain bana njili balinga balela chaka na terrain na bambulo oyo yango wana na mekai ko bundango pa presse réseau belé presse azwaki pona bambula to wana poso atolela chaka calme la journée à samedi le mbula ebeta nazale na matanga pa ba chaka na lala wana ebisi chaka na ebisi vie faut tika biso calme journée mbula ebeta teto lelo na le na to lelo dans le calme donc réseau vraiment to boko le la chaka na terrain ezali pona mbula vraiment to boko le na terrain to tiango na sali wana transport eza nango musika te na njipo koma na limité pour moi ba paya ba koya quoi ba paya ba luka ba défilé ba le la chaka dans le calme ba installer pe podium wana na bikapi journée à l'idée pona ba mise critiquer ko beta wana ko banda vendredi critiquer ko beta wana na ba mise o ba na posa ba yemba ba beta ba koya wana ba koyemba programme pour le moment na kineza wana pa programme zo salama na poto voilà pour matanga chaque salama na poto et salama na Luanda matanga chaque eza na tseki quelque ba petit ne baza na tseki ba organiser pe ba matanga moi ba tête ya bato ba peta chaque baza na bamboka ba paya bazo vanda bazo solo la net na Paris matanga simami pa ma nani mai mona facile à garer na Ladi Miyembi Rosie Danyongi R9 na Chris Magema bango tu baza coordonner na mamu ya matanga na poto na Luanda matanga eza pa yaya ba chaka propre pour moi ça chaka za na Luanda place azali place matanga ezo salama na résidence ya ba chaka Shiro baza wana na ba beti mwamba batu baza wana bazo vandela matanga na biso pe na kinya tozo kumbela matanga et là on a ko soulever pour na suka na bato nyonso batala ki émission ba proposer Jean Tenaki en tout cas ngana ko démentir yango et plus na osime ba propos na ngana zoloba moto balekisa une émission d'abord azalaki na se fait ya masanga azalaki na kuita azalaki normalité en plus aza na problème a mutu ya makasi ya osakana te bokotambusa caméra ateka ba camion na sendwe bokoma na sendwe botuna ta comportement ni pa baningani bateka ba camion na sendwe donc aza na comportement mo ya bien te na regretter papa mukola ko tenir balanga aza na problème mutu donc problème mutu na bato batalio na bato batalinga merci en tout cas na assistance à bateau tozo libanda na njik to na batambongo te oh wabelo zaona te na njik to na batambongo te na nenga polémique te na njik to mais est-ce que ça appelle mutumo walela nono chaka fort adingati na moi cotisation arotina na numéro nini pour le moment matanga ya chaka ezala na famille ba chaka ezala na bato ba na poto le seul numéro eza numéro na nga o bato ba contribution numéro na ezali 0 plus 243 81 0 41 49 30 49 30 bandela plus 243 81 0 41 49 30 numéro na nga yango wana batu nyonso bana poso batinda ba contribution bo banga te mbongo e koma na famille mbongo wana e usunga bana chaka tolingi te na sima matanga ya chaka batu ba monter ba mituka basumba ba mituka donc eloko wana vraiment o nyonso batu ba kotinda
ekokoma na famille ekokoma na famille ekokoma mala maboko ya famille bana chaque moko ya mobali azolongwa Luanda lelo soir au plus tard meko alela papa na bango pour moi baya bango nyonso ya kite bana so ba déplacer pour basser la bango mamba voyage ba kende mikili yango bakoma ki Luanda na ba propre fort ya chaka na famille ya mwasi na ye na raison yango bana ba déplacer mais moi na moi mobali azoya en tout cas vraiment bato nyonso balaninga merci beaucoup na mamba ve janté Jésus azalaki na ba disciple na ye banda kotambola na bango e banda na tango ya Jésus et non chaka azalaki na ba disciple ne pas banda kotambola na bango elongi oyo bato bavanda na chaka bato musu bayebinga na kombo no de vie boy bamonanga de vie boy de près boy donc ngai oyo Prudence Acha nazala na chaka dédicace nga na Olympe de Paris tozala na ye topasani ba moment bien malamu soki chaka kotaki ndaka nganga le mususu anga otika ngata na porte te na continue kuna zelanga mais soki atiki nga lelo atiki nga leble kuna longo mais yo chaque jour soko meminga a otika nga libanda po ani na oluka na comprendre secret avec via ko na bandaka mulili biso dans ba famille chrétienne maman nga tandi machaka va na lupangu na ye alala na ndaku na ye avanda na ye po maman nga a comprendre ka chaka za nani azaki ndeti ba mission nyonso te d'abord pe no kesa wazeko bato basimba akisite wana na sireo chaka bandaka la luka kisite kaka lelo nda ya luka kisi kaka lelo nde chaka ya luka kisi malade ya chaka ezala na nka malade ya kina ngo tika ko tanga bakomba batu tika ko lubaka chaka kinela bandaka nganga ndeti Jean lobaki ba propos ba langage ya mabe chaka te Jean alors ça qui mukolo te mutu musako za mukolo na âge mais niveau ya sagesse azana na sagesse TV wana vraiment prix dans votre bataille au photo 6 na biso en tout cas merci na bino na bande ko nyonso ba koluka balanda biso na linga ina laver image ya chaka po mutu muso ala na mawa ya chaka là qui va propos veja tenaki alwa mama yemo akufina bakisi na ye na otile mawa po ani donc chaka akufina bakisi te soki nga bondimeli nga te botu na mama yi ayamba chaka na Paris na ndaku na ye soka monata chaka na ba système mabe ngana vaina chaka trona bina bino ke chaka ni loko to le la chaka na kimia to le la chaka na kimia organisation za ngwana na njili bato waka na mbongo te na bakisi chaka tika ko senga mutu mbongo te biso pe na matanga chaka mutu tazo pesa biso contribution na matanga chaka na kimi donc so bomoni banderole mati bache mati bat basali makambo ezana ba propre effort ba petit chaka mutu moko ta pesi biso ta 1 kwanza ta 1 franc o apesi biso ngote donc to sala na ba propre effort na biso po na njili batambongo ba raté en plus batanjili so ba na mbongo baza trop keto ba kabaraté chaka zaki bonne santé to tuka osenga mutu édité quand la matanga chaka ndé to le mana chaka to teka ta ba keto simsa ta ba télé po to le chaka non vraiment ça c'est Prudence Acha. Merci beaucoup na bato botala gibiso à travers le monde donc éclaircir bino par rapport à image par rapport à émission dans Salagina na ndeko ya chaka. Merci beaucoup na bato tout botala biso à travers le monde. Pour retenir que vendredi le 2 matanga chaka ezobima pour na kokunda yango samedi na nécropole et le même vendredi on a bakotia podium na njili na maduda ba musicien tout bongai chaka olobi Prudent en tout cas vous m'en abosani assistance mora mukie et outi na Suisse les gens bato bavanda na Kisasa zara na Suisse mais akomane résident na Kin nazoki ba France Suisse il y a la championne place azali à Miyebi lettre P place azali à Miyebi en tout cas vraiment merci pour l'assistance non merci pour l'aide na bo bato France batindité bata France ba otinda ba masananga bata mbongo ba na poto otanga ta quelqu'un bato et ça bien ça Magema Rosida Nyongi Bulantulu la di Miyembi masananga CDG bazé belé bato bazé belé kuna na poto bazo sangisa vraiment makambo en plus Chadari petit sœur ya chaque mois à Paris nazoka assistance na bino nazoka prix na bino na kendaki na pas petit frère na bino en tout cas nazoki merci vraiment mbongo wana ezokota na mamba vie bato banga te babise kozala pona mutu nyonso luka kende cimetière to louer babisa transco et ba esprit de vie et kozala wana pona ay accompagner batuti na cimetière. Merci beaucoup Prudence Acha, merci beaucoup na Glody Messa derrière la caméra, merci beaucoup na Chancel V Matila autrement dit Mamouche. Merci beaucoup na Karine Lelo, merci beaucoup na Nada Yoa, merci na Belinda Bumba, merci na batutu botali biso à travers le monde. Quant à moi je vous dis bye et à la prochaine. Merci.